Eh, yo, azalaka muninga na yo te ya. Oyebi yango te. Papi gen, tolobe la vie, tolobe makamwa monde ya mokili. Normal, normal. Nazala ba camarade te, nazala muninga na yo te, tolobe la vie chez Papi Gen TV. Bonjour. Voilà, nous voici encore. Toyeli susu to meka ko solola na bino bandeko ya biso. Merci. Nabi que to sali journée mobimba. Tout le monde en a quitté depuis hier. Et bien basi bazio habitude. Sera vendu moi 2-3 minutes à continent nous na tolobe la vie ata la so kanga dadi ezali. Nabi si bino bato nyoso boponi kanga dadi. Beaucoup ça déçu. En tout cas déception beaucoup sans musique. Et puis bino bato oyo boza kotinda la biso ba voice. Yeba que voice no etin oyo tindi soki olobi na biso que éthique la confidentiel. Éthique la na anonymat. Yeba que en tout cas voice na yo ata mwana nanga akotika koyoka voice wana te. Je dis bien ata mwana nanga. Donc bo pesa biso confiance kobanga te. Et puis soki to beti de solo na yo esili. Voice na yo to toza mo pe na tina te. Ici c'est comme ça. Devant Bino Bina, il y a Noko, un homme avec un H majuscule. Devant Bino, tu as son nom Bino Bina, Bali Bina, Natonga Batuti. Vérifiez, ça. Ce sont des choses à 2 balles. Et puis, je n'ai jamais été complexé. Banda babotanga ti non non natikala kozala bande kona bayebi na bakamara na msu bayebi nazana na complexe mututi rien bosana. Voilà, alors merci na bino bato boponi Kanga Dadi za plateforme tobe yango mur ya lamentation makambo yela yo ebele ya mabe ko partager mona batuti quelque part tout ça jouer pe rôle ya ba psychologue. Quelque part des ago kende ko mona ba psychologue donc kotaka na Kanga Dadi okutane loko mo boye okutanga ne loko mo boye oyo ekote ya peyo. Voilà tina ya Kanga Dadi yango wana. Merci na ba partage na bino. Donc moi c'est bien bino nga papa na rataka Kanga Dadi te na partage kango na pa bandeko na wana. C'est ça Kanga Dadi zo senga pe lia kolia nango yango wana. Kanga Dadi il faut moi partage tout le temps, il faut partager yango tindela bandeko mususu. Et puis naza ko senga na bino bo s'abonner, abonnez-vous massivement na tolobe la vie parce que tolobe la vie nde boti grâce à tolobe la vie nde bomo na Kanga Dadi. C'est-à-dire Kanga Dadi zali émission oyo legaka na kati ya tolobe la vie. Donc vous êtes obligé d'abord s'abonner na tolobe la vie. Après les restes, c'est la peine émission Tolobe la vie. Mais il y a une grande différence entre émission Tolobe la vie na Kanga Dadi. Voilà. Donc awa ezalwa 2 personnages, 2 atéké. Donc awa nazali, c'est-à-dire je représente Kanga Dadi, kuna na représentaka Tolobe la vie officielle. Musala Passi. Voilà, donc merci Nabino, Bandeko Boponi Kanga Dadi, merci de beaucoup de sabson Bandako Nabino, Boyba qui est la lobia, bon, ça l'a jamais déçu. Benga Biso, Pesa Biso, Bisolo Nayo, tout partager, tant Moussou, na si ma partage, Joana, Bandeko Baromemela 1+, et puis, et ça là vraiment que, aux à moi, aux attentes sous moi solution, ok, parce que, tout le monde continue pour le voir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Si la preuve du contraire, si les lots de tous sont en tout cas tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi. On ne va pas se fatiguer pour Makambo Tozanango. Donc, téléphone euro pasuka. Donc, il y a malé. Hermo Boupé, une occupation, il y a un petit n'a parlé, un petit n'a pas parlé. Père à ma petit. Père à petit, fois qu'il perd à petit, père à petit, fois soit temps à petit, bani, donc comprenez. Mais, toko tikate, tozana bino. Merci. Alors, na lobara chaque fois, na to lobé la vie, to bois kakabatu. To pesa kabatu ma bambote. Mais awa vraiment zalaka moi, so yo kité comment on n'a pas cité. Et so yo kité comment on n'a pas cité pour
awa eza na bato nango oyo ta mosusu balekaka awa balekaka omona bato kwa neti badidie balekaka awa bato kwa neti bajano di bols na Belgique wana balekaka awa ba Emile Bamba de Zurich bato balekaka awa ye moko Washington 4 fois prêtre voilà maintenant donc voilà mais bato misusu tokendaka kuna mingi na tolobela vie parce que awa eza pena plateforme oyo ya kotanga bakomba bato te parce que bato bavandi bazoyoka bayoka kaka totanga bakomba bato ezala mpona bien te mais baoyo wana omoni wana tuka wana baza tala kaka oyo nabosani mais yebaki bazali epuis boza toujours na motema. Lelo toye kolobela sur affaire oyo eza kosala rage na poto tozwi lisolo tellement ezo coïncide na lisolo moko tobetaki yango tosengi na mbangu tosilisa yango lisolo yango eza nini bandeko na nga ndeko mobali moko na Paris awa na Paris eza libanda te na Paris bon so na bi Paris te babandi na oyeba ya oyeba mwasi oyeba bato pe entourage pe bayibi makambo na ngalo ndeko mobali wana akutanaki na mwasi balingani na mwasi parce bakutana na mwasi toyebi te lisolo ezaka babeti biso ndenge babeti biso bakutana na mwasi abali mwasi ntango abali mwasi bake mpe na ndako abandi kovanda nzambe akomi kopambola bango na bana tozanga kopambola bango na bana ekosala ke bana tellement bapusani tellement mwasi abotaki mwa rapide bana mpe bapusani to bana bapusani mwasi ake kokende Kinshasa na ye ya liboso mwasi ake Kinshasa asalaki 3 semaines ntango mwasi azongi na poto akomi na makanisi mingi omoni so moto auti Kinshasa sika sadi mwa mémoire wana eza na mwa moke bamasano ozali na bango bane basadi yo moko oyebi couloir wana otambolaki sikoyo mwasi ndenge akende Kinshasa wana nzoka ndenge akende kokutana na copain na ye oyo bazala na ye avant ya mikili c'est-à-dire eloko ekabola bango ezali voyage eza mikili eloko ekabola bango eza voyage ya mikili donc eloko ekabola bango eza kutu oyo babebanaki baswanaki te voyage kandi mte ekabola bango mwasi aye mikili copain atikali na Kinshasa tala kaka 8000 km oya ndenge nini copain avana na Kinshasa nde mwasi aye kokende bakutani ntango bakutani basala ofaye basala mwasi alibala basala ofaye basala kangada ezalaka dissertation tokende introduction après tokende développement après tokende biso na conclusion nde ezalaka ntango bakutani na mwasi lere azongi nayebisi yo ekomi ba western union moyibo koyiba ata combien de jours mais eza mokolo moko bakokanga yo ndenge sikoyo asalaka ndenge wana apasolaka ne papier mosusu mpe koyozala otindi motu na nazwi te bon ndenge ezalaka bon soki ozwi oyebisanga mpona pasola papier mystique afourmi jo amona mobali na ye papa bana na ye na poto awa amona papier ya western union c'est-à-dire momi nde akende Kinshasa wana azongela bolingo ya kosakana te na nayebi mpe te toso tobenga ye diebokao na ye so ndeni me aza mobali na ye oyo azalaki copain na ye oyo bakabona oyo voyage ekabonaki bango garçon mpe kuna na Kinshasa asala vie na ye abota mpe mwa bana mabala te donc kaka nde mwasi akendaki kaka ndenge bakoma kodevelope kaka nde basololaka esali ke bayokana bango mibale mwasi abi non ngai il faut nabengi soka na mikili donc bolingo na bango esilaka te mwasi adeside fa bengisa copain na ye wana mikili bandeko na nga mokolo moko mobali akangi papier ya western union ntango akangi papier ya western union ameki kotuna ye bolibisa parce que nazotanga mo mpe mwa vite faire bana ameki kotuna ye atuni alobi oyo otindeli nani parce que mobali bakumeli kame mobali ayebi bato nyonso tu
na biote natinde camarade nanga moko boye camarade nanga ngo mama soki na nango akufaki bani ah abi bongo tindeli na 200 abi kasi te contribution nanga matanga te na chote fana cha bongo bani ah obala vandi ti obala raisonner ah asimbala oh mobile FC mais combo tie oyo eza na combo ya o combo o na mo neti combo trésor soki nini totenga combo bongo mote combo eza combo mwana mobile abio te kasi na tiende na combo ya copain na ye bouleversement total eleki nango bandeko nanga vanda jour moko boye mobile aye amoni numéro mo ezo sonner na téléphone à moi aussi numéro mo ezo sonner kombongo akomi TL ango engo la saso inen bala tali TL bala kipe na yeti abse mutu mo azo bengo na moni TL sondeni abia sondeni mo sakosi kende bandeko na jour moko mobali aye kokanga sikoyo conversation ya mwasi et puis ça dit mwasi abimaki abosana kiso eloko ni na mwana mobala lufuye mobala yo mona téléphone ya kangi conversation ya ye na TL wana to mobala moni conversation mobala bato ba mo sola mobala problème e banda wana to mobala sali problème mwasi afasha ya kosakana te ka mo likambo wana c'est bien 2 semaines basolo la batena mobali kaka moi likambo wana mais eza pona tunyo na moni conversation moko boye boswana na mutu moko mobali mwa tuna yo est-ce que mutu ana za wana est-ce que mutu ana za atu chaque fois so abanene ngona ça dit moi c'est bosanaki ko effacer bilo wa moi ça arrive bandi ko mobali tellement silikaki moi si ce ko asili ko leka mobali eloko mema bango la séparation yango wana parce que mbala sikale mbala beti mbata mo kaka moi c'est on a droit beta mbata ti ibalo fait quoi nzonde kuna déjà na Kinshasa basi déjà ba évoluer ki évolution c'est salamaki mobali aye ko bengisa moi c'est ko bengisa mobali oyo wana non basi si makambute non bakati makambute azo porter d'abord a porter kaka kombo nanu ya mobali oyo ya poto a porter kombo ya mobali oyo ya poto tellement zo porter kaka non kombo ça dire non makam nanu silate il faut pas prononcer divorce Joanna a oti Kinshasa yi Joanna yi tangu Joanna yi lelo nde na bisabino boye to ke na conclusion pour photo ke to ke na to si sa introduction pour to ko en développement Jonathan Ngoye bavandi na momi bavandi na mizo to sona bino boyindeli bango parce que bakabwani Jonathan mona bi non mulongwa bana sombo boyenga no vanda abo ndengeni Jonathan décidé à tambola na ye moi si abandi kolela na ministre to sona moi si abandi kolela pour Jonathan ye banda Joanna ye asali 2 ans banda oti Kinshasa ye banda oti Afrique ye ça fait 2 ans parce qu'on a 2 ans na o esali Joanna muni pena non akutani pe déjà na ba petite na banzela petite amikili moi pena non bolingo ngo ya kala pona mwasi na zongeli bolingo nanga bo mwana po mutu nyoswa yebi ki mwasi azu mobali azongeli mobali na ye ya bo mwana le premier mobile wana dit non moi je suis à Sakei voilà les solo tout ça na ngo yango bande konanga oyebi bande ko mibali tangu oza kolala na mwasi mbetu moko tango partager ba matela nini ça dit bola la mbetu moko pour partager mbetu moko na mwasi oyo yo fois zalaka fois la na idéologie na yo. Parce que imaginez, moi si bola na ye mbetu moko, mais moi si na mutu na ye, na tête na ye, a raisonné Joe moko boye na Afrique.
na mutu na yeko do tia lali wana do yo pe tia lali do tia zo ronfler wana moi si on raisonner yo déjà azolingela yo déjà boule que non moi si azokende na Afrique faut banani obanda yo talaka ye banani obanda yo talaka ye tala lelo moi tala lelo yo ndeko na biso moi si oyo ndenga abimi yolela makambo eza koyinda mobali akomi fazongiselanga mbongo na ngai ona bengisa na poto mais azongisela mbongo bengisa na poto ndenge nini lifuti ya masumu ezalaka liwa lifuti ya masumu ezelo musuti ya liwa soki okanisi lokola ke yondo za champion ya kosala mabe tata oyo aleli tata oyo azoki na pasi bakutana na yo atalaki te donc agenda caché mwasi azalaki na agenda na ye caché oyo ayebaki ke non lobi to lobi kuna donc lelo mwasi akomi kolela bandeko na ngai il faut ça l'effort mwasi na yo il faut azala ça dit faut bozala même esprit na mwasi mobali bosi bokabwana déjà depuis kala yo ya okoma na mikili omoni nde bozalaki wana ezalaki jeunesse bato belé oyo tokola na bango lelo mwana mutu moko a changé comportement ça dit comportement azaka na comportement ya bomwana o siko alati nde comportement na ye moi moninga bilongo boye donc moninga bilongo akomi kwa ndoki ça dit comportement wana ya kibomwana o wana ezalaki ya bomwana yoze comportement na ye te nde bokola ki bobeta ba bil nde bokola ki bo c'est à dire vous étiez ensemble et tout or wana des comportement na ye te donc mobali wana oyo zalaki na ye na Kinshasa wana zalaki vie o bozaki na ngona Congo donc yo ti olalaka na mobali na yo na ndako na mbeto yo makandisi na yo obulaka kaka mokolo kini faut que oluka Diego Kao na yo donc ti olalaka ti olamukaka yo faut que oluka kaka Diego Kao so pene passage moko ya vie na yo jo moko yo kaka fort donc pa mutu abotisi yo bana okaka ete yango bandeko na moni mwasi bandeko mibali mwasi fo alinga yo mwasi fo azala fanatique na yo mwasi na yo mwasi oza na ye alanda opona ni o quelque part pe mo bo peta msuto kondana pe basi que non en tout cas mwasi yo vraiment mwasi yo next solo mais faut ko yeba on a dit moi si à Salibongo. On comprend que Mingeza que moi si vraiment ezalaki boule na yete que c'est-à-dire on dirait ndenge bozalaka na ye bongo nde bozalaka na ye ndenge wana chaque fois oza guna yete quoi aboti bana ka bon nzambe mutapesa bana mais malgré bovanda kaka malgré mais na pire boule pena yoza guna yete est-ce que moi si ozaka na ye est-ce que azaka guna yo est-ce que mobali ozaka na est-ce que azaka guna yo bolingani par rapport à ba circonstances to par rapport parce que belé sotali bien oyebi conséquence ya ba divorce belé conséquence ya ba séparation et belé oyo eza kosalama oyo salami na c'est-à-dire na monde actuel oyo soko tali bien au monde que mingi za tam somo na mwasi surtout soki mwasi muta boyi c'est que ce qui ozaki guna eta soki mwasi muta boyi c'est ozaki guna eta nzamba pesi bino bana mais moi somo na ka ke yango ndete esenga ita bota ndi bana wana na yo. Pour je crois qu'il y a des mbali wana tala kuti soko ozaki so bano ni ndeme to bota na biso na yo. Parce que moi si akia kolinga mutu oyo yakanisaka
moi ça qui kozongi sa bolingo na epa ya passage moko ya vie na ye so peza pe yende Diego Kao na ndeto bien. Mais est-ce que na Diego Kao wana to passage wana Joana est-ce que yo moi chose aki guna ye? C'est bizarre, hein, c'est compliqué. Hein. Olingi mutu mo boye makasi. Mais est-ce que mutu wana lingi yo ndenge yo lingi? Pour yo pesi mutu wana bolingo la sibna ke noté opina donc mikuwa na ngai o motema nanga. Mais est-ce que pa na ye eza ndenge wana? Po bolingo ezalaka pona mawati. Soko ye na lar, olaksi balar non ngapena olaksi balar. Moi si wana alingi na mbongo na yo. Sadi nyoso o yazo pesa yo. Eza azo tekela yo. Pona mbongo na yo. Azo tekela yo. Kebo zane na mbetu pena boye. Yazo kanta pe mutalaka ndeko bolali na mwasi me mwasi okanta makamu susu. Mwasi zo bule makamu, zo bule jomo go boye na Kinshasa. Abule jomo boye na Brazzaville na Angola. Mais yo lali na ina mbetu. Bolali pena boye. Ozo ronfler. Ye nenga za mabanzo na ye tout eza nango na Afrique. Olali na mobali moko boye, mobali ngo donc yo mwasi ozo bule. Nzona mobali wana mabanzo na ye tout et nango quelque part. Bolingo faut ça la vraie. Bolingo il faut ça la vraie. Bolingo faut ça la vraie. Ça dit batu ba baby si kombo ya komba bolingo. Bolingo beba. Bolingo beba. Mutu pena uti Kinshasa. C'est-à-dire na mystique a fourmi baké ko zoyo, baké ko logota yo, baké ko ramasser yo. Oui. Pour n'avoir pas vu, ça fait 2 ans déjà, 2 ans n'est cookie. Il est plus que face à la vie. Mais est-ce que la Kinshasa on a résolu ma gamboine? Oui, pour ne pas que ça la moutou passe, hein. Si on a dit que ça la moutou passe, la vie, il faut jamais accepter ma offre na ye. Oui, que mon bali mo boyo, o linga no yete, o vanda no na yete. Qu'on dit ma offre na yete. Il c'est bien clair que non. Je préfère na kufa na nzala que na fongola motema na nga na makambo yo. Je préfère na kufa na nzala que na pesa yo espace oyo lobby na ko respecter na nga yango te. C'est simple. Jeune garçon oyo ayeba ke mwana mwasi wana azoki ne pas ke boma libala et pas moto ya lingara te balala ne betu moko pas moto ya lingara te mais aboti sa ebana. Jeune garçon wana tellement yazala qui déjà c'est-à-dire azaki na envie. Il y a envie ya qui déjà mwana mwasi wana. Oyebi que c'est méchant. Hein? C'est vraiment méchant. Pourquoi pas que yebisa ye? Que non yo ba pourquoi pas ko aider? On ba tu susu. Il faut que pesa pe baninga chance. Pesa baninga chance. Au moins bien que non bon. Ah. Bon, on a raisonné que non. Tenga na moni yo ndengo salaka boye, na moni bon. Au pesa chance en tout cas. C'est bon. Bonne chance hein, pour au sandeni. O kangela moninga ba chance na eta. O kangela moninga makambu na eta. Ok tina niveau, ok pena yo mo bino accompagner ye asa la divorce aboya mobali wana. Aboya tata ya bana na ye. O accompagner pena aboya tata bana na ye. Ye pas ki petit aboyi tata bana na ye. Yo mo do ça dire yo ozo zelango. Ça dire quoi? Ça dire que o vanda na iti libo. Parce que o motu na nzambe so na ye bagi pena makambo mais o ye bango ndenge nini? Parce que yo na motema na yo tango zo lala wana ozo méditer mabe pona moninga. Parce que lelo komi kolela mutango ye akomi na potongo déjà moment de que non ozana bani bele ona odono bana oyo. Mais balobi ku dia susu ku dia makiti. So lingi so fo linga pe makiti. Ndenga bien. Comment rolinga so olinga makiti no linga so soti. Bana ya femme na yo, baza bana na yo. Pour yom dogene olinga maman na bango. Donc c'est dire il faut accepter, il faut dire baba na yo. Yango mona misusu
aye na ndaku akomi ko bima na obiki makambo nazo comprendre te en fait nazo comprendre te nazo comprendre te toza banzambe te c'est vrai pour na koyeba lobby makambo ko yela yo c'est vrai toi banzambe te mais un moment faut ça l'examen de conscience mo ba no se ko mena bana 3-4 il faut na forcer ka ko linga ye sono linga ye te to vandi ne déjà plus de 10 ans to vandi na ye to la na ye to la muka na ye do aye binga ye parce que oh wana tamso ye ba ki te vous avez bolingo ya kokuta na pa boken hôtel bondi misanga terme to lo ba kombo la ngo yango wana donc ozaki na bolingo yo uti pa na bino oya uti pa na bango uti pa na bango kaleso pembe boken hôtel mais oyo sikoyo ayebi ndenge olalaka ayebi ndenge oronflaka ayebi makambo na otu et puis bovandi ne déjà mais bo soigner yo kondimo bandela lisusu mutu moko banda koyekola yo ozongisa lisusu basoni wana oyo ya basoni wana oyo ya debi oyo ezalaka ya musala tala siko lelo ndeko na biso ya mwasi akomi kolela mobali oyo abengisaki tala bandeko boza na Afrique conseil gratuit na opesa bino omoni soki mwasi aza na Afrique wana aza na mobali na ye mona poto abatindelaka ye mbongo on a conseil gratuit pour bozalaka wana tamusu pe kutu boza kuna kata na kata maso na bino mobali koto akepe na petit na western no travail wana ya longo na a démarrer voiture ke to azui métro to train to nini akepe na ti place moko oyo banque ezali a retirer na mbongo akitala ba travail wana ba service wana ba sacrifice wana akita mususu na pause balinga baolia na pause ya kati pause na ye abimi mbangu aki azui train aki kotoyo aki kuna na western union asali que azozela ateli mbongo ta mususu pe azonga suna musala un peu retard balinga se bande musala aya koti nyoso wana pona abatela bolingo na ye asunga bolingo ya ye nzo ne bolingo wana kuna okamata mbongo wana ozina kode wana ozana na mobali bozana mobali tamsu bozolia tamsu bwana mbetu bolali pesa nazoka bien te ozi code ta et si tango ozi code wana allez tango bosisi mamoni bondo sala obimbango bokei okozi mbongo wana ale bokeno na restaurant ko balinga fufu bateli fufu epelé ale fufu ameli des bières so zaki tamsu moi 250 allez moi c'est va azu tamsu tiki tamsu moi 100 yekutu mambazu wa bosana yo ana poto kuna ana joni mwa mikili wana ti ana joni mwa mikili wana bani to yo na mikili koto yo samboul oyebi kute logote zokande mwasi kuna na Kinshasa azana chomo ko boye o yebima mo posadi mbongo na yo nde sombela ka jo wana ba kana mbongo na yo John a reçu mes pantalons, je suis moi bâti $100 on a soit qui t'a je suis moi bâti, je suis moi polo, hein, moi kanga dadi, à qui n'a ngopé. Ma watro. Yeba que li futa masumu ezaliwa. Tango zundi makolia biloko ya ndenge wana. Omoni nde tolobai likambo awa tolobaki mukwana zobi nzambe akopambola ne yo mais nzambe akoputanga azopambola yo soki makambo mabe eyeli yo moko oyebi pourquoi makambo wana ekotelaki yo wapi osalaki nini komo oyebi binaki no moto oyo olingana no ete mais ovandi na yo pova non oyebisa ye clair que non papa anga alingana nga yo te et puis mosusu mpe baza mwasi bina aye mo oyebi ke mwasi alingaka ye te mwasi alakisa penake non yo na sepela na yote po attention basi baza ba goût on moi si on a goût ya lingani mibali moko bazala ka boye sikoyo yo
na baguna ba critère nyonso guna ye ozati yo ira na lar neti mikili par exemple ba yo ye ka neti na doki moi c'est 100 degrés na doki est-ce que moi si wana lingi yo na kata faut tout na hit vandi so bigano ah chérie yeb ça na obena na ndenge na kanga dadi apige na bagi basi balingaka mibali c'est dire moi si ana guna ye est-ce que ngapi ana za guna est-ce que tout na moi si no bongo tout na hit est-ce que ngapi ana za guna et puis soki oza goût ya moi si na yo oye bango parce que moi si na oza fanatique na yo bongo te soki oza goût ya moi si na yo moi si oza fanatique na mais soki omoni kaka moi si obi quelque part er mo biso pe on dirait peut to sunga pe basi yango te tam so moi si pas ko ye biso bote abona so na biso boye tam so na blessé tam so moi si pona yazo na so na biso tam so na blessé mais na kati pena oza ni guna oza na yo guna yete wakuna ita siko yo sala ba effort nyoso yo sala wana donc pamba quoi pamba to banda biso ko kita na lobaki ya na binde ko mobali bande mobali oboza en Afrique soko moni moto moko boye mwasi moko boye azana mobali na ye na libanda mboka parce que entre comparer on net ka ba Angola ndezala ba Angola ba guerre ba ni ba mine ba nini awa sikoyo bitumba la ville amuka na tongo et c'est ça dit 10h du matin mais mon lit les ali sikoyo zongi sa sima yo faut la muka 5h30 faut qu'il ne caillou mbonga pasi odindi na sa métro pepe mo ebetaka tango zo dinda na tango zo bima pepe mo ebetaka mais mi zo bima yo mi yo tanga na zulu mutaki ko pointer mbongo na ya journée il faut tinde l'autre msusu 300 € par exemple obi faut 300 € à sacrifier combien de jours bambongo ya sacrifier wana yo kama toke ndiango na déjà moi si oyo zo sala bongo yeba que oza ko benda malédiction moko parce que nzamba omona muta otina mbongo na yebi na eta ignorant muta batu innocent mwe ya yebi ne lokote ya otina mbongo ah moi si nanga chérie nanga atine pe mbongo tamsu mbongo ke longole zemi akepe ko longola zemi na mbongo aozela na ozela ka so atini comme ça na ki na to ke na ke longo po muto mais yo mobi ke muto ozana za irresponsable mais tellement makambo eza compliqué eza muto mwasi alingi eza guna ye choix ya mwasi yango wana donc tu olala kana mwasi bongo donc omoni mwasi oza na bagu ti lelo mwasi oza na gu ti lelo o kele pe na feti ba moni jomo bo po motema ne pe beti na mwasi libala et on mona obi bande ko na esprit bien mwasi faut linga yo mwasi il faut linga yo mwasi na yo faut la fanatique na yo ko rendre mwasi na yo pe a comme hypocrite te parce que belé ba comme ça ba c'est moi ba hypocrite ya zo kaso kwa neti dictature wana parce que mususu on a mwasi alobaka beta masolo mu bo libanda mais pe mbali na bima lokwa neti donc obebisa mwasi yo kaso kwa neti nde so ya ga wana ngai na zapte bolingo zalaka makambo wana te bolingo basololaka okozwa tango yeba mwasi na yo soko zwa temps ya dialogue na ye ovandaka pena bo beti kati tala bo on est-ce qu'on comprend moi sur malem on a obi ba papa tuna mwasi na yo na ndaku tuna ye loba maman est-ce que ngai nazalaka vraiment guna yo na même occasion na profiter hein, parce que na beta di solo moko peut vite faire parce que na sangisa ngaka di solo moko ezo salama na kenango direct toi obi na Belgique ndeko mobali moko pomona bato bazoya ko bebisela ka bato bazoya ko bomela bato ma vie na bango
Et ça, na bateau, baza, c'est-à-dire, il y a envoyé, il y a diable. Parce que Moutou Moussou soupe, à les statues, na yoto bo vanda. Et moi, je me bon. Maintenant, c'est à Moutouana à voir ceux qui ont mon qui vous allez continuer. Relation nabino ou pas, on a une relation, on a une c'est boutique nabino, mais na esprit a bien, boutique calme, boussola nabino bien, voilà. Mais ils ont un moussou à yende pendant pour détruire vie na yo sans le savoir. Les seulement aux yuawa, ndeko mobali moko atanga ba chiki na sisa ba chiki na calme. Abala mwasi na ye, bana Belgique wana, bana Belgique. Ndeko mobali wana akenda kokutana na fille moko ba fille moko boye ba traînaka na ba matonge wana na bani fille moko boye ba tindenga pe na photo ya fille na minute oyo fille wana komi ko malmené donc fille wana komi ko tcha ndeko mobali wana pression lobi il faut balanga. Il faut balanga. Pendant que nous avons un mois sinaï, nous avons 4. Moi, je suis botam. Je suis 5e tonne. Moi, je suis botam. Avec précision, vous allez comprendre. Donc, na moi si on comprend l'été, na ndeko mobile on comprend l'été, na likango na pas on comprend l'été, di solo toujours en wapi. Tata ndeko mobile ya silika benga même ndeko mobile ya FCA Lobino. Au moins tu as baby sa vie na, au baby ça. Comme il y a des difficultés à côté finance à Kosakanate, moi si on a des kango à Libanda, a commis qu'on tient pression que nous bali faut balayer. Non, na mon atteint. Quand mon ami nous moi je suis en Andagunde, Azo Luka a menacé. Moi je suis à Libanda. N'enga yebeli. Mais de selon ce que ça que moi si Libanda comme qu'on menacer ce que moi si a parlé. A obenga moi si c'est-à-dire azo obenga même mobile wana na ba air tardif donc air moko oyo mobile fois za na ndako na lali na bana na ye sikoyo plus grave c'est quoi bana ba komi kolela tena obia wa donc ba concerné ba kolo makamna ta comment mututé mais boyebi na bandi ande kombala asisa ba classe na ye ane kutu muta ba millier te mais moi si wana cotiser na millier et puis moi si wana on peut avec la précision pour comprendre bien que notre dossier les enfants de l'ango bien moi si wana so mobile akei kokuta na ye abetelaka mobali makambo nyonso surtout oyo elekaki ye na mwasi na ndako l'autre mwasi na lobaki boye le mwasi na lobaki boye papa conseil mon opesa yo eloko eleki kimia ezate jibazo loba le calme est bon eloko eleki kimia ezate luka kimia soko tiki mwasi wana et bon ngapeta mwasi mo boye pe moi c'est mon père les kango pe assez un peu mature azo elo pe moi ba conseil moi nini bosola rappel moi partage moi nini moi si oyo yo comme ko linga vraiment que moi si les kango mo linga mo pesa yo condition yo il faut balayer moi ta mo toucher pena et puis abi yefo yo na yefo bobota moi si les kango mo tcho pression wana obi suka no dani ndeko nanga mobali ozolanda nga na Belgique oyo koyoka lisolo oyo yeba ke bozo fongola porte ya liwa bozo fongola ba porte moko oyebi ne obanana mwasi na yo zwa tango vandisa mwasi wana yebisa yeke no mama na mon oyebi na master nanga mo boya master nanga mo le pesi mbote belé na raison pe master nanga sous des blaisons mo que 77 la raison des blaisons la raison des abeta ba master nanga ba comprendre mo na olo okutena mwasi moko boye au sentir que mwasi yongo ami goyelo bolingo mo boye on va blender combat la kimi
masa biso mo bakuta na fimo yazane marié kuta na fimo bonde zaka kana fiango mo mena na bolingo pe na fiango pe poli bolingo mo na ressentir na que non bolingo mo kende pe na makasi masa na bité pardon na moi si na pardon c'est comme ça Kima même le logota conseil a pe ça est-ce que ça vend ça pe na boye pour na yebi ya na basi msubi na moment avant ti mobali a opesa ye a musa libanda ma vandi son mobali opesa mobali conseil pour la vie mais il y a d'autres personnes conseil pour détruire ndako na yo déjà so bano que non il faut que nous bala ye azo retenir yo pendant longtemps na téléphone na ba air tardif ndeko na mobali yo zo landanga na Belgique na préciser bien tata na yo asi apesa yo déjà conseil na makambo yo tata no aza très mécontent bandeko no ba très mécontent donc le solongo na ziongo kana kati ebimi ekomelikanga dadi l'esprit a bien nga na pesi yo conseil tant que mobali banzela wana yo futa yo na rien nzela wana olandi wana nzela ozopona wana et foutu na rien okota diable na ndako na yo tala sima zonga moto na lobi na tsota na kombo na yote na tsota kombo mutu te mais na beti li solo oyo na sina zui déjà li solo yango na zwaki yango déjà et ça na Belgique. Merci Nabino bandeko soki olingi obala mwasi to mwasi mobala epo bala yo zona nu temps ya kotala olinga okenda moninga bali sepela te pona ke na filmer libala moko après quelque temps na mona mwasi azobenga ngabi pardon papi gen pardon le moko mwasi azobenga benga numéro mwasi azobenga nga mwasi azobenga boye na yamba boye mokolo mariage na filmaka asanga bio pardon so moi ezali pena pardon okolongola mariage wana te ngabi pona nini ote tusito kabwana pona nini ote tukabwana biso opona ni o bandeko na ye papa na bango mama na bango mais bino bokome déjà libala bosi bobala naki donc ti bokende koloba oui devant tout le monde donc c'est que na kati bosi bondimaki donc otalaki aza bayoni aza guna yo mais lelo ke kondimaki no libala ekabwana ndenge nini ndeko na ngai ozolanda ngai l'esprit a bien avant obala mwasi na yo tala soki mwasi wana akoki na ba critère oyo ya basi oyo lingaka obala kaka te po yebu na balaki yebu na salaki fete mwasi ozolanda ngai kolinga te obala mobali po okendaki fete ya moninga bali sepela yo pe loko yo pe fo bala te conseil gratuit bandeko nanga soko lingo bala mwasi to lingo bala mobali so ayeli yo po bala peu importe mbongo ne peu importe kotala mbongo te nzamba opambola ote mona sima mbongo wana ya bien malaki au profiter non pe na rien au profiter non na rien et puis vie oyo vanité de vanité to kufa na biso sikoyo to vivra pe longtemps te so tali bien calculer temps na yo oyo viva temps auto viva na mukili oyo c'est-à-dire na temps oyo zo passer na moto yo limité donc nous ala wana on souffrira tous les jours nous souffrira tous les jours so mon mobali wana donc c'est-à-dire okozala otala clip mo moni mutu mo na clip mo boyo c'est pas mutu na opina ba genre na ngai yo so mbala ndako non mobali na yo to mwasi na yo aza genre oyo pona okotala isusu te okoloba sute que non wala za genre na ngate non c'est la honte ce que ça genre na ote bo kometi na niveau na ndenge ni bo mapeti na niveau ya bana babala pona mawate libala zelo wesengo omoni mwasi no bo sepeli na ye omoni mobali no bo sepeli na ye mais ce comme que non mobali no bo o sepeli sute donc c'est à dire donc et comme ati so ngende ni so mona ba makamsu ya ezati
Voilà, donc, Zoatan, il y a étudier moi si Oyo, Yolingi, Anabi Batoumi Soussou, Balingana ba jeune, si les lobades. Balingana ba jeune, Baboti pe bana, Bakolisi pe bana bango. Si lobade, Bazana bango. Donc, moi si Azalaki Gounaye, mon pali pas Azalaki Gouya moi si. C'est quoi fusion et puis on bolinga bon on a bolingo makambo ya nango ya katamso akutana na salaki mais au sentir na tellement aza choix na ya za guna ye donc atako tumbongi yango yendenge ni babongisa kaka non chéri limbisanga tala c'est comme ça. Merci Nabino bandeko bolandi biso tromi na suka pour na lelo je crois que tozana bino na 2 candidats di autre les sabino lelo parce que makambo za mo ebele au futu bisa ozali ya liboso ya mibale eza ko ya déjà toza kolamba yango d'ici là botika malamu mbote na bino partout na sengi lisusu partage na sengi lisusu ba j'aime na sengi lisusu beau s'abonner na to la vie officielle. Voilà pour biso na kanga dadi ya lelo omoni ha o ezali kanga dadi. Vous comprenez ça? Sala choix malamu papa. Maman, sala choix malamu. Pour les latés, pour le bio comme soutenir non. Mobile ben azena mobile nanga mongo boy pinza kutu malgré ça qui sont malgré ndo linga nanga été mais te yekola ko sala choix. Oza malamu mingi. Choix ne za nani. Ibala ndeni. Basi ndeni. Tolobe la vie. Stade de martyrs et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyrs. On a kobo mabai nyoraye. Mawao. On a kobo mabafamia. So wanaye hello kubuzo bossa now jiji maya soka bandoki bakadia basangani na stade de martyrs. Ona kobo mabai mawao ona kobo mabafamia nyoso wanaye l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7 nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour banchor bango nyonso bapoliticien bango nyonso bafaux pasteur bafaux chanteur nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo. Bango nyonso bamusicien bafaux pasteur bafaux chanteur nzambe akojuge bino na mabe bozosala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaninguées. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade marqué ça pour la loisir et communauté de messie. Démonstration pour la popularité. Wa innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pukolingo zala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli la basta badani.
la nouvelle génération. Mopepe ambula elekeli ngai yo, ngambo ya ebale buji na maboko sherie. Boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo, aspe na kobondelo ozongisa bolingo yo esilaki te. Lelo yokeyo, lelo yokeyo, sheria mama ati nani alula yote ohoho, nani alula yote ohoho na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko, nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili, nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote ohoho, nani alula yote ohoho na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko, nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili, nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki